eloko luka kakambongo bisengasengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bilekalekaleka ya pamba bilalelalela ezangi tina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo mine alandaka nzela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa malgré occasion Quanta ventilateur mususu. Oui, non, ça va, ça va. Ça va, hein? Pourquoi il a ventilateur mususu là? Mbote bandeko balandi ya groupe Salongo théâtre de chez nous toujours na cadre ya continuité na biso ya deuil au tozanango ya mama boli omona ki tolakisaki bino na ba image précédente ndenge tokendaki otika ina malita awa tozali sikoyo toloba esika makambo ebandela bokoyeba historique ya kiye mama bolingo oyo tobengi mama Marie Clémentine Odia tozali na avenue Ngafula numéro 37 na Mbinza zone na commune ya Kayemba. Alors tozali na mama Bomengo na mama Mabele tozokota na kati sikoyo totuna bango ba question toyeba eloko nini toyeko sala kati ya lupango tola. Voilà tokoti na kati awa tozali na mama Mabele na mama Bomengo. Bonjour maman. Oui, tomoni awa na uti osala nos de na sala nos libanda tozawa na avenue Ngafula. Tolingi bino penza bo expliquer biso makambo oyo ya mama boli oyo membi biso apoto kundola vraiment ba vérité mususu oyo bato bayebite histoire angolo kwa bino bwana maîtrise nango yango tolingi vraiment bo meka ko expliquer biso ko ba fanatique na epé ba comprendre qui est mama boli, qui était mama boli. Merci papa. C'est que nous banda ali kama ni awa. Nous salaki na petit gars na adresse na sika. Mais quand il a adresse place ni au masulu bandilaki. Oui. Donc awa tozana Ngafula 37 na Mbinza zone. Tozana ndako ya Mangula, ya Marie Mangula. Nous biso toyebi grande sœur ya mama Moni. Donc biso toyebaki kote wani zalaki Odia Marie Clémentine Kaba Sukupa nde azalaki na ndako rouge. Sikoyo biso tosalaka na télévision pièce na biso ya Masumu Keba le titre ya mwana Masumu Keba na Masumu Keba ezalaki ke mama Bila azalaki mwasi ya Masumu azalaki kokuta mwana mobali mwana mobali azalaki te donc asufra bato akada bakokuta makambo. Alors camarade ezalaki balonde ya camarade Masumu to réponse moi c'est ma bébé na comme na zemo Masumu azalaki vraiment donc toucher que tu commences à ça la répéter. Donc, ezalaki sikoyo ke
mwasi azokende kobota bango na kati ya ndako bazalaka na boyi na bango tumbazazu tumbazazu ezalaki vie kodi sikoyo banoko kuna na mboka famille kuna batindelaki masumu mwasi ya mboka sikoyo ezalaki ngai nayebaka nanga makambo te bafrançais kitwatanda mbo nayebi nangeli te lingana mpe kokutana kaka nayaki mama mondiku na kusumboka ekokoma kuna ekomi sikoyo ndako wana nayokuta mwana mosala donc mobali kolo ndako donc esi mobali mondial na nani na mamwasi na mamapele parce que mobali azalaki na hôpital baza na hôpital mpona kolandela mwasi azobota kuna donc kanisa kaka kana ndako kuna nga naye kokuta ngani tumbazazu ngana kota siko tumbazazu kana kuti tumbazazu ngana kasibe mobali siko ye wana ko mobali pa batini ngana ye wana uzomona siko komi ye kuna maye aibi pe français te na siba linga sala tumbazazu ngala kisangani ye kolonda kwa aibi français kwa nga siko na uti mboka on ya za boy mais au monde zolela ngape moi Alexia voilà atuninga wana c'est le vu de qui donc hier on a tout la race c'est qui hier oui c'est le vu de qui nga parce qu'on a vu c'est le vu de Toyota c'est le vu de Toyota oui de Toyota donc on a Toyota donc il y a ce kana sana ni kana sio bise na yena camion moko marque na Toyota donc Toyota wana ezalaki bikambo basekamo ezalaki kala na lero wana mama Marie Mangola yana biso ayesi ko bengisa biso na ndako fanatisme c'est fanatique ya groupe salon bengisa biso na ndako c'est moi qui basekaki nini théâtre basepelaki na momi ayeko bengisa biso groupe salon mobimba boya na ndako na ngai atindi invitation ya kofanda après midi mobimba wapa na mbila biso tolia donc ezalaki bongo alambeli biso atoye kolia biso nyonso na chef na biso lero na chef na biso ezalaki Mansevane po lero wana nani directeur titemile wana azalaki chef na kati ya groupe salon chef pe na ya service na RTNC na lero wana mais azalaki na détachement na nini na primature na lero wana nde sikoyo toyaki ntango toyaki awa yami biso na suka nde yaya alobi ngai soki nabengaki bino bon yaya kodi koloba sikoyo oyo etikali peut-être nzela ya kobanda wana otasolelaki na Mansevane le tomoni théâtre wana ndenge kaka vraimen bomi bauti oloba en tout cas esalaki nge esengo après naye koyebisa papa Mansevane ngai abi papa ye leki na ngai okoki kokotise kuna te po ya problème eza te mais lokola papa chitenga aza na primature nga na kozwa ye soki papa chitenga ye comme ça na présente ye nde lisolo ebandi mpe wana entre temps sikoyo bango basepelaki mwana oyo abotamaki donc mwana ya maboli oyo bazobenga ye lelo Nadine Tumba lero wana autaki kobotama sikoyo biloko pene etungisaki bango esekelisaki bango kebamona biso mwana nane nabotami na mokolo yango bazolanda théâtre ya Tumbazazu sikoyo mwana abotami kombo na ye Tumba donc famille mobimba oli babenga mwana Tumba kaka babengaki Tumbazazu donc vraiment bateme kombo na ye toloba prénom na ye ebungi akomi kaka Tumbazazu tozomona sikoyo baréférence mosusu yango wana ezalaka nde koyaya yaki wana donc tondenge tokoki kobandela azalaki ode ya Marie Clémentine Kabasukupa ndenge abotama mais kolobake bolingo oyo azali artiste soki lelo oyo mokili eyebi ye lelo oyo ministère ya information na kati RTNC na kati ministère ya culture et art na kati fondation esali mpe makambo minene na kati pourquoi parce que makambo yango ya kibolingo debi na ye artistique ezalelaki awa yango tolobaki tokoma awa place tobandelaki masolo avant to évoluer mais malgré nde toyaki tosalelaki ndenge mosusu tokoki kobanda awa te nde tomoni ke non tolongwe kote ya kokula mikolo ebeki toye awa soki epa tobandelaki masolo ezala mpe propre kolekake tozolelalelaka ok totuna question moko na mama toyebi ke mama bolingo azalaki natif ya ville ya Kananga abotamaki na Kinshasa te aye Kinshasa koya na ye kokoma awa ayambami na maboko na yo
ezalaki ndenge nini? Papa ngai ezalaki esengo mpona koyamba oyo ngai leki donc souvenir eza ebele nayambaki ndenge kaka bayambaka bandeko nyonso si tovandi na ye ndenge mpe makambo nyonso elekanaki donc moya koloba ngo eza te eleki ebele mpona oyo olelela bino awa lisusu. Alors totiki nano mama moke toza na mama mabele mama soki oza na eloko ya kobakisa na oyo bamama balobi toza toujours kaka na cadre ya kolela maboli. Ok. Tutaikuya awa kulia awa kumira awa mama oyo mangola mama kala ko mutira ndenge nyeme na ngolo ko abula mukula asale bibi na ko bamini na mama na ndoa kwa tina kaka na mara nsusu lakini ngo ndenge tu mama kwa ndio pana bisu tumeseni kuvana azo sala makambo mengi mama na ndoa kuna kuna kusa azamu siku azamu tu asunga ebele asale ebele on a tout ça. Merci maman Jeanne. Tozongeli mama bonheur awa. Mama bonheur toyoki mama Marie-Jeanne ndenge alobi filme mwana nsusu esalamaki awa na ndako oyo tomoni na filme wana bana maboli bazala kolela toujours ke mama na bango bapesaki role atekaka makala ateka fufu bakoma kotumula bango na nzela mama na bino yango atekaka makala ntango ozo kojoue na ye na filme wana kopesa na ye na scène rendement na ye ezalaki ndenge nini je na ye contact na bino autaki kokota sika koti après bino complicité wana yaki okoma entre bino ezalaki ndenge nini na libandela? La complicité ezali que groupe Salongo ezalaki pe je crois que tisikoyo ezalaka bongo moto okiko ya lelo na groupe Salongo kala ndenge okoti wana tomeseni no déjà donc okomi déjà famille soko za muto kolenga pe si le mungu kokutali na famille yo tokozaila ndenge wana omoni ndenge tozoloba mpona ndako so na ngina compléter ndako oyo ezalaki kaka mwana nsusu te tosala batournage ebele je me souviens même tosala tournage moko awa je crois tozalaka na Sida na Karim donc mpona komona mpenza ekomi mpenza ke eza lisusu makambo ya kala mpenza te donc totourne bile awa ebile boye kotourne boza kutuna ndio kotia kolobaka te bomema nini tournage mobimba kolia komela makambo nyonso biloko ya scène biloko na bino kokolia bino moko donc nyonso tu ezali awa ya bazosala biloko tali basoso banini okuti awa biloko benda lobiki epati fete okuti abase afetosi babulu esali ngomba ezalaki wana tobatami kota kozino ngana oma toyebisi maboli directeur otieli ye nani fourchette te nani otieli bacouvert te sika aza molibati soko tobatami wana tokotala sala manger directeur akati fuvra ya yebi teke tozomona ye azalaki pete te tozalaki bongo nsima nango toye babulia kunibanda na porte ne wana mpe kozwa porte na ye bapesi porte na ye bavanda donc vraiment ezalaki esengo mingi mais loko na koti koloba mpona ndenge na ye ya kojoue tout ça en tout cas le directeur titenge sana ayaka kozonga ntango azoya sikoyo kotala biso ndenge totikalaki bapesi ye rapport biso sikoyo tomesenaki na mwasi yango tozomonaki azalaki mwasi malamu ayambaka biso kuna bon sikoyo soki mpe soki esaliki ebebi esala biso pasi biso tolingaki kaka kota bamoko le directeur amoni ateste sikoyo mwa barole moko boye ayebisi chef Mansevan alobi na sepeli na ye parce que eloko nazangi nde yango oyo parce que kojoue na filme elingi koloba te ke tosalaka makambo olamuka lokola biso ndenge tozalaki olamuki olubwaki boye mais ye wana
eloko wana directeur azali koluka ngo moto moko ya calme moto moko bakoki komonela moto moko bakoki ko-influencer na likambo mabe akontina kaka na mabe yango donc azalaki bongo sikoyo directeur azali koluka moto wana ya ndenge wana sikoleri azojue mpe azolekisa yango lisusu alekisa susu ndelo wana lokola nga nakoki kolobaki kala mingi te avant nakende nani Maroc avant nakende kotalela Maroc nazali kotia yo moto otindaki biso zobazoba wana abandi kotala premier zobazoba siko tellement ke bosala yango kala ekomi lokola yo te moto ojwaki wana natali nakufi na koseka nga mwasi oyo mwasi aza makasi oyo naza actrice moko makasi moto tozalaki na lobiko na ndenge ningabi aza actrice makasi parce que eloko azosala wana kangi motema na zoba nyonso zobazoba azosalela ye asakisa makambo mibali na ye amibisa basekret nyonso aza na maîtrise omoni azaki na maîtrise na role na ye akoseka te mwana mwasi aza ayebi kojue après naye kositukana donc eza nde ngai moko sikoyo naye kobenga ye kulanga bitala natali zobazoba aloma mpona yo moto akolukelaka makambo mpona nyonso te donc voilà azali vraiment considéré parce que role na ye likambo komaîtriser parce que toza bato ele moko mona likambo mpenza elekeli yo oseki babandeli mais ye azalaki na maîtrise tozongi mwa moke pa mama bele précision moko tolingi tozwa avant totuna yo question bolobi na biso ke ndako oyo mwana ntusu ezwamaki awa bafanatike bakoyeba ndako oyo ezalaki ndako ya nani tableau nini oyo bazwaka na kati ya ndako so bokozala lisu na souvenir nango ndako ezalaki ndako ya mama mopepe nga nazalaki leki ya mama mopepe mama mopepe azalaki mwasi ya Mese Diallo atiki paye koboya Mese Diallo apres na basuite ya mwana nsusu aboyi Mese Diallo akomi na inga ndako inga azalaki kobina azotia muzike na bawiski alors nga naosepela na makambo yango te na inga ezalaki baguerre na chapa na inga ezalaki moye te ezalaki na ndako ya mama mopepe vraiment bafanatike na bino bazongi susu na temps wana siko question na biso ezali entre kojouer na yo na mama bolingo tomoni na pièce oyo mokosa bozalaki bacamarade bino mibale mais kicamarade na bino ye kobeba tina niveau ya koswana ofingi camarade na yo ti akei olingo beta ye mokato to virunga obotola ye mobali alors tant bozali ko tourner pièce wana ambiance nango ko zala ndenge ni Ojo mwana wa mikolo tango kufia na ba TikTok esala inga pasi kwa lele makasi nakanisi nakateke iloko moko tango ndosala omoni directeur azakina ba surprise oyo zakino kiteke boy to jouer tableau moko to sisi to zakina kata ndako ngana zo ya ona na evitaki kwedia kulia ya yeke yisi ko kutaye lenga bana don wali ko do bokile ba kwa biloko moko ba yena kwedia na zo ba ya zo yema keke ngana kasi ba bele nini yango oso la biloko na yakite ezaloko ya zo ba bongo azoyi bakito ko ka dete mama mo na uti ko ba na ifiti mo wasa ya ko ya na na ifiti mo ko so yo ko so ba yo ayibiti donc place wana bala mo directeur tant que ça venez ici toi so mbale bobuna bino mbale bozo bunda siko au directeur donc il faut aller na bino bozo bunda to bunda de to eza ko ko ya pièce ko kata pièce ko so ko ça c'est le terrain na bana c'est qui na mi boso to ça na choix de très to boga mpe to madiko ye boga ka biso ko na spemba kuna donc tableau wana bazomona nde boza kobunda wana boba ina sebiso mbali na ne to terrain bangi kudu banzaka na ngalo ko ezaki bilai ezweke na zolo mema senyaki to boga biso ko seka na si ambia sio na subiri wani za kuma pasi vraiment hapana na 40 kuvadi facilité vraiment eza facilité tomoni acte d'amour na bino kosali kolongwa Belgique mboka musika koyati kolela mama boli awa na Kinshasa en tout cas ezolakisake niveau nini okozalaki ezalaki susu na ndenge mosala te mekomaki famille yaki vraiment famille na bana na biso ezalaki vraiment famille eza facile même bana donc eza passe vraiment passe pour la bana on a zaki maladi zangi na kufuna na bana eza passe ok na Maroc kuna
ngana ke Maroc ya bengi na kuna ya bengi na kuna uza kuna merci ngana dia uza famille kasitene ya tekona ni ya za ko benga mi colonia sotura mabisi na bisi de fente kabi kwanza ya mari mtu abenga ni na ngalo abenga ka colonions abifa yo ka santé na ngaso ke za ndenge ni mi colonions za na susi kuna mama Jeannette yo za pe na oya salaki kuna na Maroc kufanda na mama Boni yepa ebisi ya maringa na libi ya libi ya mtabe inga ya benga ka colonion soza na susi vraiment ya dekona ye ça zo bisanga ndenge na pe c'est normal komba boli baneli awa ngai na boli ko tozalaki mingi non ya yego bisa boli ale ko ka ina bino ko améliorer français na bino na alliance franco-zaïroise donc tokota kuna pona yaya oyo moto apesa biso mayele wana abi ba formation ezalaka nde tokende mpe kuna tokosala ba formation na biso voilà atelemeli biso ntango soki tozotambola na makolo abi eza bien te na mosala bino bozosala na fo kotelema boyebele kuna vraiment toye komona mwa bomengo tozotuna bino mosusu mwa motuna moko ya mbote toshite totali bamama ya groupe Salongo ndenge bozalaka tomoni bamama mopepe batika biso bamama monoko akingo mwambe bazeke bamama edenda lelo mama Boli oyo azalaki na bino atiki biso botikali mingi te mama Alinga mama Bomengo mama Mabele est-ce que bozo ko préparer relève pour na groupe na ndenge pe ya ba âge bien que musalango ezaka na ona pension te ata komino na âge nini ko sala kaka est-ce que relève eza déjà assuré ba mona ke mama Mabele abimiseli biso boyi mama Bomengo abimiseli biso boyi po lobby tout le monde a bino à travers Batoa. Tu fais sûr. Bana bazali, bakoko bazali, baza awa, mke ebomona na mikolo ya, mke mobona. Po nazolo baboy nazo tuna pona ba fanatique po balobi ke ba mama ya groupe Salongo baza trop carré. Na makamu na bango bazala kaka bango kaka soko za na sillage na bango te en tout cas eza passe loko angale lo na moni bino na za voix na bango na tuna bino penza est-ce que makambo wana bango bazolo ba bino moko na munoko na bino eza ndenge wana bango bazokanisela po tolongole kifoki wa bon wana obaboye batika bazolo ba oso totali malamu bana nyoba batu mususu nyonso na libanda bangadia dia sans souci basia baibanga bako bazaki na kutu nzoi na basuke bato ebele tozwa na bango en tout cas porte ezaki polele mpona motu motu sanga soka moni alandi eloko moko amoni motu wana place azosala bie azwaka ye soki aza na besoin azwaka ye en tout cas wana balobaka bato mosusu omona likambo mosusu ezali koaproche bato likambo mosusu omona oaproche motu soki oaproche motu oyeba ndenge nini yo osengi motu te motu akoyeba ndenge nini yo oza dans les besoins il faut senga obeta porte po motu anayebaka yo ekoluka okapesa mpe yo parceke oyo balingaka bato wana mokuta mpo neti siko mosala moprese ezosala kuna na Paris kuna ezali na bavalavala na kati ezali na badevos ezali na bajosco ezali na bamani lisusu Robert Patricia Lipale donc eza bato ebele ezaka bato akumisalongo te baza mpe baacteur kaka baacteur bayebani mpe bazosala kuna na mama na biso mama Loketo eki na biso vraiment eza bongo te na sur ba fanatique bozwi réponse ba mama bapesi biso awa toza kopoursuivre soki mama Bomengo kozana eloko akobakisa na oyo touti koloba awa toleka na étape mosusu ngana tukoloba ke koke ezalaka na makambo nango olere nga nayaki nazalaki mpe mwana moke te soki balaki misala tozalaki ba 18 ans 19 ans nde tozalaki misala wana bon nga nakutaka ye denda azalaki mokolo napengaki yaya ele moko mama tozalaka na bayaya mokili alors toyei kozwa bakingo tozala biso kaka mpe ndenge moko naloba aza kosala te mosu barole ya mama bando mpe mona ye tokola mwa mokolo mai tozalaki na biso bongo don tokuta bango tokuta bato oyo bazalaki kozwe bamama na biso biso ozalaki bana mike pele tobandaki omoni okoanga place ya liboso eloko ya liboso na joa examen d'état oyo nazalaki mwana classe nasilisi nazozwa diplôme na influence baninga sikoyo na makambo maki ya lokuta tozwaka basheri kuna na bebisi bana azwi baseli kuna ozomona donc sikoyo tokutaki bamama
biso mpe toye toza bajeune fille te tosala banani na bamabili tosala bali vautour tosala bajeune tolingisi mboka naki jeune fille la après sikoyo biso tozokola te nde biso tozokola nde bomoni sikoyo ke baesengo bandi koya bali parti babandi koya directeur akoni kozwa baibanga banani bachantal kutu boki namonaki na rtnc wana mama suke bango wana omoni titenge sana eloko azalaki nango yango biso mpe tolobakaki totigala nango abaki groupe salongo eza patrimoine ya mboka to groupe salongo ezalaki na bato nango oyo eza mpenaki groupe neti baadministrateur baza wana mpo ezalaki tosalaka na lelo wana mutualité ke totikali boye mais na kati wana toza na bato oyo akoki kojouer rôle tel lokola sans souci omoni sans souci de raye biso tomesanaki na sans souci mpenza te sans souci de rakoti na ndenge na ye biso nyonso tu tofotela biso ye donc sans souci ayaki sika na groupe bato mosusu baza pena ya groupe salongo bato batikolobaka bato pena ya groupe salongo ntango biso tokende pa mobutu yatikalaka ntango tokendeki nani bamosusu batikalaka mais sans souci akendeki pourquoi parce que azalaki kojouer rôle moko oyo bato mosusu mpe na baacteur toloba neti nde tozalaki na sika basanza bazojouer kitoko mais eloko directeur anukaki eza te ifa kende libanda azwa yango eza lokola bamindele basalaka casting omoni profil ya motu na eloko oyo alingi apesa mais na base azala na groupe moko ekoki kozalaki akelela te ke azangi mpenza bato bo ndenge asalelaka yango sikoyo ozomona ke basanz susi bazoya tozojue na bango mamoseka meme ya groupe bamama oyo bamamoseka oyo maboke bamama impala kuba mama mandola lubantu te tosala na bango bazojue biso za groupe salongo me bakoti mpe bajue mpe bamama na biso to baya na biso omoni baki kwanga nzala bajuaka mpe na groupe salongo ezalaki na periode moko lere nani groupe ezalaka mingi te lere ya na biso ngalfare bazalaka na ndeko na biso lokudi oyo akende mpe koko nyanzongo tajua mingi na biso koko nyanzongo tajua quand même na eloko aliboso atumba zazu wana yazalaka noko ye dokolera uti pe ayo kotala makambo ke mwasi yango atindaki apebi se siko na mwana musala na bango basalaki na mboka oba boma libala oui oba boma libala kaka ya ansumu na mwasi ya zakuna kope bebi nyanzo mazofingaka masumu alo bazoba ndima kaka wana koko nyanzo bazana Nigeria parole ekimobangi donc toponaka te pa un moment donné ngana yebi ke titengisa na fanisaka biso directeur avanisaka biso ole ngona ngana komaki na kati équipe technique ayekoloba na biso alobi est-ce que bozolanda penda théâtre ndenge ezoleka mpenza mikolo tolobi groupe ya ngalfare wana bozotala yango tolobi oui parce que azalaki na gentillesse akotala mpe bagroupe mosusu komona mpe batala même biso totalaka bato mosusu oza mpenza batalant mboka na biso eza batalant tokuti koloba teke ngai kaka jamais tozalaki na eloko wana tekoti tekesa naza kolakisa biso déjà ndenge nini tokoki kozali omoni abi me mwana mwasi bali bazojue kuna ezali poso na etabe poso na etabe baza na groupe ya ngalfare baza bana moko ya sika me bana na baza na talent bana baza na talent mais nasali ba recherche baza bana mpenza na kati ya groupe ya ngalfare nakoki jamais kolongola bango kuna ozomona sikoyo motema malamu abina otiki kolongola bango kunayiba bango te libre libanda nakeki nazwa bango ozomona sikoyo ke même baposo baetabe wana le mosusu bayeba te ke titengesa na po etaka bango na lere wana ndenge tozali kosalela mosala donc ti sikoyo naye mama mabele akuti koloba soki tomoni ke moto wana akuti kozala na biso akozala na biso amesana na bizaleli na biso mpe biso soki oyo meseni mpe na bizaleli na biso tozala na bolingo leki aza leki aza yaya donc tozalaka na biso bongo bato bamonaka te ke pourkui kaka nde mosu moto alingi akota akomi kobanga oyo nazobanga biso kuto contraire nakuti bato so baye ndenge na tomeseni na bongo na moko bali pati baza mpe bamama te baesengo baza mpe bamama ozomona biso tokomi bakoko bansengo diangeni bamambili koko nsengo tozwa mpenza tozwa na bango mosu wana azozwa kaka lobelaki delibana nazoyeli kaka tala wana bomoni yango te atomoni bapembele wana bazwa makambo ya basida wana bapembele bazwa koma bipembe bazwa na te mama kulutu tozongi nanu epa na yo moke nakoyoka yo koloba nga namoni ke ozalaki na susi mingi mpo na réussite ya mama bolingo na oyo nyonso oyo osali mpo na ye kotinda bango na nini bakende koperforme nini na bango
okotisa ye na kati ya groupe Salongo sikoyo réussite ya mama bolingo ntango okoma ekomoni na TV azwi succès akomi vedette ya mboka na biso ozali kosentir ndenge nini papa wana nde mpenza nakumisaki nzambe ezaki eloko oyo nazali kobondela ntango nyonso po kotala esika toutaki na ye nabaki nzambe yo ozalaka ntembe bilokota balobaka lokota na biso no vraiment ti esika akomaki nzambe kaka merci epuis kozongisa so merci mingi na bandeko na yo akendaki kouta to balakisaki mpenza eloko bolingo ezalaki soki teke bazosala mosala moko na ekomaki libota yango mpe kaka ye moko te nanga mpe kote deja na kati mpenza nde mama bela oti koloba awa mpona mama valentine olala te papa nanga nzambe aza bien po tozalaka na bolingo wana donc réussite ya mama boli eza esengo na ngai surtout lobi lere namonaki mpenza nyonso elekaki nazaki kolela mais merci nanga na nzambe elokoswa kolongo ezalaki te vraiment nakanisi toyoki mama bonheur mpe azali awa mpo tofaire revivre bafani lisusu basérie wana ya groupe Njoy ya plutôt groupe Salongo ya mwana nsusu na asir tokoya su na ndako oyo toya kotourne lisusu na bamona ono na époque ya nini ya l'an 2000 sikoyo bopromettre bango ke tokoya lisusu mama kulutu papa vraiment yango wana bozomona porte wana porte ya maboli bandeli ya vie kuna nde tokolaya na biso osali makambo na biso bafeti na bafeti ya famille ya mama bandeko mosusu mpe ya maboli mpe bafeti na bango bamariage baanniversaire eza kosalama kaka ozomona donc ozomona ke lokola ndenge tozali awa tozobengela grande tobengaki yaya mais mokolo ngai naye kocomprendre ke naza mokolo na ye na basanza na biso na seka mais bolia biso oya mari azofete anniversaire nanga bia nini finalement na basanza aza leki topesi siko valeraki yaya parce que ayamba biso na ndenge ke aza yaya aza yaya na biso voilà donc bolingo vraiment comme na yango wana tozalaka na bolingo na mokili parce que on ne sait jamais papa na bazelo moko oui maman ata kondenga avandaki kuna me toza kolambaka nzungu moko na bana na bakoko donc nzungu kamo otikali kokabola te vraiment epesi pasi mingi epesi pasi tokomi koshite mama bomengo mama mabele tokitaki awa tosalaki descente wa komona mama kulutu komona place ebandeli ya la vie ya mama na biso Marie Clémentine Odia. Alors soki boza na mwa mot de la fin mpona kopesa bandeko bauti kolanda biso topesi bino maloba. Mot de la fin bakaka nzambe okumwezonga na nzambe oyo mutapesaka oyo mutazwaka mosala yango mpe tosali yango ndenge tokomiti na bajo nzambe yebayebi avenir ya moto nyonso ezalaka na maboko na ye toza na bobaboba te tozoyebaka na bafanatike tosala mopesi ezali kaka ezokontinue acteur akufaka te po atiki na evre na ye mama boli scénariste mama boli régisseur d'antenne mama boli actrice donc akufi te atiki baevre na ye bato bakomona yango bana nde bakomona bakoko bato bango bakomona donc bayekolobaka yango. Merci mama bele ana botoka mama bele mama bomengo est-ce que kozala na question moko oyo ozalaki kolingana tuna yo ke na tuni oyo yango te soki kozala oyebisa biso soki eza te oleki na mot de la fin nga ntango baboye na kati ya RTNC ndenge tobandaki tozosala kaka bateatre wana ti babino foki bazosala mpe misala mosusu donc mabodi azalaki agent ya RTNC biso nyonso tozalaki baagent mabodi atikala agent ya RTNC azalaki kosala na 20 heures donc nde biso toza na kati ya Kinshasa awa tozalaki na baservice nga azalaki
na secrétariat ya régie générale TV yazalaki na secrétariat ya exploitation ya télévision donc tozalaki kaka teke tofandi kaka po tosala théâtre mais tozalaki kosala misala na babiro na balingo yazalaki de technicien donc eloko nalingaki nalobaki soki makambo mosusu etikali po ezebeli mais yango ndambo oyo je crois ke eloko kosepela nango nano kopesa bato conseil eza bolingo kombo na ye boyokani ndenge yaya ayamba biso metala ndenge eboti mbuma ezalaki lokola likambo moko ya moke ebandi me eye monene ti nzambe ye moko alingaki ke ekende esuka wana me esuki wana te parce que pa nzambe azar ezalaka te nzambe apesaka mabota donc eza libota moko apesa biso ndenge tofandi awa oyo eza fami na biso totikali kaka bongo ndenge mama oti koloba bolingo wana bolingo oyo yaya apesaki biso bolingo oyo yaya azalaki nango mpe naleki na ye bolingo wana econtinue liboso na bana bato mpe bareconnaitre bolamu ya motu il faut toreconnaitre bolamu ya motu eza ndenge wana il faut tozalaka na reconnaissance ya bolamu ya motu makambo ezali ebele oyebi na vie nalobaka eloko moko un ami on le choisit parce que famille tokona yango te nzambe abongisi tobotama mais camarade tokona komitala bato baoya kokosa bacamarade tika 4 5 mais eza na moko kaka kokangama moko bakabana bino ekende ndenge moko bacamarade mabe bayali ya malamu mpo bazali eloko na ngai na mboka yango merci naza sur oyo à comprendre message eza très bien passé camarade na yo yaya nanga peut-être nakoki kozala na moi ba réserve ouais mais camarade na zoyebisa ntina baintimité voilà donc eza mpe mwa ndenge voilà toyebaka ndenge nini tozovivre na bato toza na se ya moi toyebaka ngo vraimen malamu vraiment très important merci mabone kaka ndenge mamabile kaka ndenge biso toza boye ndenge tolobaka biso moko toponana biso moko toliyebi ndenge nini biso tozali kozwa eloko ya motu te biso lelo ezojoue wana nga naza na polise nazotala mabele azojoue sikoyo troisième partie akoya kojoue atiaki motema ya kolata blouse nasiko fona bete parce que blouse wana namoni yango kitoko ndenge nazojoue na deuxième partie naza deja na blouse wana sikoyo ya kobaluka sikoyo ndela koya kwaluka mwa alata yango na troisième fois eza sute limwe meme blouse nde bakobanga bisika mpona makelele te amoni siko ke ndomna sojola akoganga ndenge nini parce que tosto ba deja eloko eza te mere kaka ko simisa wana babani bitu bakula na simu kabosangeza kate bakabusa tozalaka na ebite ele muninga basi muninga bana kabuye bibino so to lana babetu moko to lia kamzubu moko non bolingo wana esali que vraiment toloba tolingana kasi tolingani bolingana ndenge ya solo eleka ntango mosusu ndeko botamina vraiment merci beaucoup eza mpasi komona er moko basouvenir eleki ebele ya makambo mosusu eza télévision tokoloba te eza mpasi ozomona ke classe ezozonga lobi moninga mosusu bana bazali eloko te mais ndeko mosusu abi atena ndenge ozoboma nzoto po osala tu bakokaka eloko moko ta mosusu ozwi elamba na ngai bilamba na ngai mibale na bimisi na teki mpona nasombela mwana elinga na ngai biloko po azonga nango classe lobi ozoyoka eza facilité mwana sisa classe mwana sisi classe akolata nini mwana sisi classe akosala kolata nini biloko asuka efale bafuta ezalaki boye ezalaki boye mais moninga mosusu azomitungisa po asala eza facilité eza facilité donc toza na mpasi toza eloko koloba te ata tolungeli na se ya moi suka na suka tokendeka epai ya nzambe nde kuna molimo epemaka tozalaka eloko tolukaka toyeba nzambe totambola malamu na liboso ya nzambe totambola na kobanga ye po moko na suka tomona miso kuna nde tokokuta na koyembela ye na nkembo merci maman ezali kaka mamedaille mbele yaya nde moto azwi medaille wana mama kulutu omoni baleki na yo mabonere alobi malgré moi bambula mais bazaka baleki bapesi yo place wa baye awa kotala yo mpona kokonsole yo na ndenge obungisi ndeko monene bongo mama bolingo
sentiment na yo mpona visite na bango awa ekozala nini? Papa esika nano bauti mosika baye kotala lisusu ngai esika masolo ebandaki nazopesa bango merci antuka baleki na nga nzambe ya pambola bino vraiment kozala mpenza malamu nzambe ayebi posa ya mitema na bino akokisa Olingo nanga bakisi eloko omonde tozoloba boye toza na bana bana biso toboti buji me bana biso nyonso babiki mama kulutu donc babengaki mama kulutu donc ndenge biso tozali awa bana oyo ya biso babengaka ye mpona nini parce que bazali koya awa bavandi na bango mpe awa bayaki congé epai ya mama bango bayaki epai ya maboli me charge ya kolia na makambo nyonso ezali awa misala na bango bamajoli bayebi na bango ndako mobimbo oyo place nini bakobokwama na joli aza wapi joli yaka te mama pusana koto yo pusana wa mama bana mite na bajoli kuna majoli banali mitumba bazokokwa ma place moko bango bazaka so bakutani na majoli na bangaka parce que jamais bayambanaka pamba baluki mpenza na mabele vraiment vraiment famille mama bolingo atiki biso akei misala na ye etikali famille mpe etikali en tout cas tokobanda kokanisaka ntango nyonso biso mpe topesi bino merci mpona kofungolela biso bavérité mosusu oyo toyebaki te bacoulisse quoi ndenge tobengaka vraiment esali bien na bafanatike na biso ya groupe Salongo TV Plus tozosenga na bango toujours bacontinue kosabone na groupe Salongo TV Plus po bazwa toujours bainformation en temps réel. Alors topesi bino merci mpona mwa moment oyo ya interview et à la prochaine.